www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso Ali Inter-Express Business. Tout le monde Babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Suivez-le. Faut le suivre. Suivez-le. Faut le suivre. Suivez-le. Faut le suivre. Boto bandeko nyonso tu ngai wa bino Marie Omwaka naza présentement na Suisse na Lausanne nayaki mariage ya mwana Zoro Mabela eozala vendredi la semaine oyo nakomaki le 8 mai 2019 l'autre toza le 9 mai 2019 naye kozwa nouvelle oyo rapide maître papa na maître Guinness papa na Daju bakoteli ye na ndako babeti ye nde liso evimbi bongo donc babeti ye mpo na nini eloko nini esali nyonso to na bakeso nyonso to boza na ngwana na osala tu na ntongo mpo toza motu makasi ko toza minui osala tu na ntongo nasala interview ata na telefone na motu moko po biso nyonso toyeba ensemble eloko nini vraiment eleki donc voilà juna na biso nyonso toyebi ye totala liso na ye ndenge ekomi na makila tozomona wana donc bato bakoteli ye na ndako selon bainformation ezopanzi-panzani miyibi bakoteli ye na ndako babeti ye bayibi kelike biloko na ndako alors que tolinga mpe toyebi bandi ndenge nini miyibi yango banani bakongolais kaka banani basali ye boye bayibi ye nini mpe koma ntina nivo babeta ye donc bato bazalaki te donc mituna ebele ezoleka nga na motu ezoleka mpe bino na motu tokoyeba yango na ntongo tozwa information vraiment bien pourquoi miyibi bakoteli ye na ndako pourquoi babeti ye miyibi yango donc nyonso tu wana napesa bino bainfo lobi donc photo ezocircule partout na WhatsApp et puis na vidéo au bomoni na débit ezocircule partout na WhatsApp et puis na Facebook yango eloko na emeyi bino na Média Alina TV alors natiki bino musique et accompagner biso na photo oyo nga na bino tokutani kala mingi te bambote na Serge Joséphine Lifaef na Hollande na Laye Antonio Mbungu na Genève na Carouge na Suisse Chichichi Bola mwasi ya Mondele Papa Daki Mafuta boutique Schengen na Montréal Canada bambote na Sandra Kazadi Florence Ebandu Emenea Emanza le grand pote na Montréal Motema Ser Brigitte Kazola Sœur Louise Ndona na France merci beaucoup pour na cadeau le grand monsieur Jean-Philippe Pelé Didier Nzongo Ogazi Manhattan Pati Bofondo Deo Grâce Muzungu Boutney Kisimba ba Fossette merci tokutani prochainement. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a un mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, Pays Congolais.
que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, la chaîne est belée, il y a les Congolais et il Congo. Parce que belé va bien du nord au sud, de l'est à ouest, va bien besoin de sa promotion il a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, Vandi, tu dis, mais vous avez la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, ça va client, là, non, donc, c'est la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour Benga, pour y consommer des décodeurs à ces TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les gens bah papa, tout cas si binopé, tout télévino, chaîne, il y a sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la kati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous aussi pour la kati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la militer, beaucoup ça peut militer, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV.